aokena kimobange mwana wana mwana na ye bablesaka mwana tina point ayire yo te ke mokolo okufa pa ye te basala yango te so omoni mwana komosilika il faut koma na limite iye mo moto alingi makambo ekoma tina dimension oyo ekomeli parce que moto il faut ozala na kibomoto ofali ayemba kibomoto humanisme biso nyonso tozalaki na badélire tozalaki na boye so tokoma boya makambo so mpo na bana quartier ate kufa kala quartier la terre kala quartier ate kufa kala kufa nde bamisa balongo mpo ekufa ekufa kala ekoma marché central ekoma so marché to kofi central quartier ate kufa de ya kala quartier la te kufa nalobelaka victime nasina kenda ta matadi nga lobelaka nanga bato fele po ezali racine prince aleka na latine nga na héritier tokenda kosola content mamba voyage te eza héritier fala memanga na poto non bato bakendela poto bango na bakomosinga bapardo tanga te omona bango te wata boss ozolelaka boss live mutu na yo mais aotala aussi il faut quelque chose ata likambo ezali akotikaka nga te passeport na eza kuna cg bazomosala pe passeport te eza pa oye seke nazalaka fai bazwa yango visa nakende nazalaka passeport ozonga te nazalaka ezokamisa bato nde ozolela poto watekisi nalela te nde naza mutu na regrete naza mutu mpo bamoni kaka voyage bande osenga bapardo biso te biso oyaka na biso epa bato sans calcul yokela mpona pembe na moto olobela motu mpona voyage mpona voyage te ya voyage eza pa na biso na millionnaire club au Wilson à ses produits qui lobby wenge musique à maison mère ils ont qui 1500 concert à $1500 $1500 $1000 $750 et puis $100 et puis $25 Tekana mon calme babete concert à $25 babete qui à 25 il y a $1500 babete qui $25 ko benji Wilson te babete qui $25 Union Suédoise qui 1500 000 $25 concert non $25 $25 avec ce concert kitoko bato à côté belé ezaki $25 et ça rigolo et ça naeba que c'est le posté bandalungwa yebaki bandalungwa te ya wana elikamba bandalungwa bomoko wana ya banda okita bandi bandalungwa babala abengi banda te bandalungwa non c'est le aza mwana ya bandalungwa na bato boso wango nde bolingi sele aza mwana bandalungwa na banda tanto bato za na kati ya champ de guerre tozwaka nyonso tu baantecédent bakoswana babinemi totie pembeni ale tokobunda mise à l'attaque parce que wana ça artiste warrior te mais a dédicacé papa na ye fali tout comme ndenga o dédicacé pe faire lobby n'est pas o dédicacé Gims n'est pas a dédicacé papa na ye fali les warriors ezali apesi ba ndenga fallait poster prince dans Vodacom a poster prince ata poster mbalo ya c'est le a poster avant Fali ça fait et ça les l'autre côté pour a poster obligé est-ce que fallait se péditer se péditer pour sauf fallait se péditer benga alingaki acha nini mémorial na Instagram n'était abandila stade des martyrs de place France aye Tchèque, c'est 10 cap la merveille et PIB dehors. Bon amour, pour soutenir Fondation Yavien Abisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Ils ont assuré l'obsèque, ils ont assuré l'habitation en Europe. Pas dit la cause, ils ont assuré même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo yeli susu, non, les Sal ici assurance. Yo olingi s'assurer yako assurance auto ezali assurance rapatriement ezali mutuelle de santé ezali assurance auto ezali na misusu oyo koluka nyonso ezali na lisalisi assurance ozomona na kati ya fondation lisalisi epa ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTL le papa de Gims na bato bazolobaki kongo fozala bien eza na bato bazosala mpe ke kongo ezala bien voilà vie na so ba emameya fondation lisalisi mpona bana ya kongo emameya fondation lisalisi ici alongisa biso ba santé
esi alongisa biso ba makambo ebele mais ya mbalo balobi assurance complet olingo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé mpe ezali wana alobi bana Afrique bana Europe bana Amérique bana Asie bana Océanie bana mokili mobimba makambo tolukaka eza kaka pa ya fondation Emma Meya fondation lisalisi ya Emma Meya balobi partout dans le monde tala moto oyo asira ba santé na biso. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, Motenabino son angonganyo sur Brota la Bison Africa Elengi Télévision. Merci à tout le monde. Merci à abonné na Bison Nyonso. Merci à diaspora Mobimbo et ça Bison énormément confiance et Teto Salé la Bino Moussala et puis na actualité tant que Boujara tout à présent pour nous informer Bino makamnyo sur étalé. Merci na ba et tout Nyonso Mouta Temi Liboso na Bino Azali Boso na Bino ozo présenter émission mais ça na Robin Ara Benji Benzema mais désormais Robin Benji Belao parce que nous représenté père na Bison Jimmy Belao pas place Azali na PC Mbote père nangai Mbote énormément na yo Mbote et merci beaucoup na Code Mondial ya Willy Mosheni notre vieux. Merci à César Patio, merci à Maréchal Souveillé ça Mokolo restaurant Yolo Ezo na PC Mbote passe à Zoami Alvèche la Poulga joyeux anniversaire déjà dans 2 jours 3 jours anniversaire nous à Alvèche la Poulga joyeux anniversaire à toi. Aujourd'hui vraiment c'est spécial vraiment c'est vraiment spécial parce que on reçoit Maniké de John maman na Prince Babia tout ça la promotion a balancé. Merci déjà, félicitations à Prince Babia parce que n'a pas page sur ce Prince Babia consommé et puis consommer balancé de Prince Babia il y a ça au Kitania père c'est déjà toujours à Prince Babia pour comprendre que Chokoro Babia tike la bison des voix où il a richesse le mal on a maniqué richesse totique là nango les lopena tozo solo là makambo etali balancé banangola nyonso na pesi mbote na bino nyonso na pesa mbote na Cynthia Simich mbote na yo merci à Clarny et Labo merci à Diva la maman merci à Paul Dos Santos Guerrier Belle Willy les Gabonais puissance mondiale. Merci à Paul Dos Santos Guerrier, merci à Rodrigue Matadi, merci à Bertoni Sinda et puis à Moni Lema. Merci à toi, merci Nabayitou, merci Nabayitou Balingarabiso. Déjà, il fait son entrée, Maniké de John. Yende maman Nabiso. Balancer. Pepa maboko, pepa maboko, pepa maboko. Pepa maboko, pepa maboko, pepa maboko. Bandalungwa bo pepaka, joli mayala pepaka. Chimeno pesa pepaka, koreti l'ouvrezo pepaka. Bisoto balase. Bisoto balase. Marie Mayola balase. Maniké de John, il fait déjà son entrée. Nanze Monaya Kitoko est balancé. Merci. Félicitations. Hein. Avant la personne mbote na bino félicitations. Merci beaucoup. Merci pour merci pour Nzambe osande to kanaki na ye. Nzambe osande to kanaki na ye. To tambola pembe. Pesa no batumbote.
Et to balancer, Marie Mayola balancer, Alain Giga balancer, Willy Mouchenou balancer, Kodamboka balancer, et bisoto balancer, et bisoto balancer. Allez sous les Kaouka balancer. Les mignons garçons à balancer. Par Zouzou. Par Zouzou à balancer, sous les Kaouka à balancer, yo yo. Pepa mabo, pepa mabo, pepa maboko. Pepa mabo. Nalalité maniqué de John. Oh, nakana kumawanati. Karina Mokonji ya balance. Nene ya kelo kelo ya balance yo yo. Pepa maboko, pepa maboko, pepa. NK Lux. Nkolo Yesu moi siangoye. Moi bandela kota Karina Mokonji. Maman na Henrietta balance. Et bisoto balance. Moi c'est un yo. Maniqué de John, yonde maman na bango. Et ça passe pour to simbi joker. Dernière carte joker. Balancer. Bisoto balance. Et to balance. Rebo a balancé, Innocent Balume a balancé. C'est le Ostrama. C'est le Ostrama a balancé. Tant babi bandalunga déjà on voit c'est Léo. Ah, bah on y a ce besoin le to senga nzambe merci. Pour bolo bala mino na mutia mabe. Vous comprenez simbi, vous montrez que simbi. Maniqué de John. Vous montrez simbi. Vous savez fort bon ça na bato hein. Vous savez fort bon ça na bato. On nzambe kutonga na osumuka chaque jour bon ça na chaque jour renouveler la grâce. La vie na nga pesa na pema. Mais na muta pepe na siko. Mais na kuna peto zalaka na ngokaka. Parce que babi les fruits de l'esprit c'est la paix, la fidélité, la compassion. On comprend? La paix, la fidélité, la compassion, les fruits de l'esprit, l'amour, c'est les fruits de l'esprit, l'humilité, ce sont les fruits de l'esprit. Tu vois, les fruits de la chair, c'est la haine, la colère. On comprend? La jalousie. Oezo les casco jalousie. Ngai na balancer, bisoto za ko balancer, bisoto balancer. Et kotimba la moko na ba mito bato balancer, momo facile. C'est pas bien. Lelo za fier pe. Lelo za mokolo ya fete. Bisoto ko bina titongo. Biso ne sona piste. Allez, pepa mabo, pepa mabo, pepa mabo. Balance, balance giga balance. Matika songo wa balance. Letisa kuya balance. Pepa maboko, pepa maboko, pepa maboko. Shoga balance. Shoga balance. Félicitations à Prince Babia. Ça passe. Et ça passe ma casse. Ça va frapper. Et ça passe, c'est frappé déjà. Non, vous comprenez presque bimélité, on te dit au balancer bino. Vous avez bimélité wapi. Beaucoup tapote. Zakari Baba sur les mots là, panda. Manga plus manga égale à manga Zakari Baba sur. Nikolo to bengen zalampanda. Zalampanda. So kati mutu na yo akwekwa ina saloko tyango azongisi. Oh. L'humilité précède la gloire. En fait, Maniqué de John. Prince Babia clip on dirait Prince Aouta déjà pour toi qui n'a pas mis qui a sali européen au tie banze babatum soso basi babima plusieurs fois important ils a au pisa liboso Prince Babia la carrière na abimi ça c'est du monde à liboso ya Prince Babia. Pepa maboko, pepa maboko, pepa maboko. Pepa maboko, pepa ma aigle de Kawele malette. Théodore aigle de Kawele. Malette, hein? Choisis ma tata à balancer, l'ange céleste à balancer. Et le roi est mystique. On a vu que l'autre a bandé samedi, t'as qu'à battre un bateau sur sa cape. Et balancer, bisonne soto balance. Nangola c'est coming à je m'appelle, bah tu vas aussi un numéro Prince Babia, Alvech la poule galobi. Kalamingité Prince Babia Nangola wana. Tous en Luanda wana. To tambola ki ne tambola mbembe to komi. Bo tambola ki na vitesse boleki wenze. Tambola nga bazonga wenze si la raté. Esili. Eh ya. Esilio Macheladio. Panique de John Majigan général. Moi, Anna Molam, mais moi, John. Julie Mayala. Toujours. Voilà. Pèse. Moi, je suis tout solo là pour balancer les lots. Est-ce que vous êtes fier, Nanzembo? Trop. Très fier, ma casse. Trop.
micro. Fils Nzouzi, s'il te plaît, l'on la cachette, on s'appuie, vous comprenez que Tozana, merci à Fils Nzouzi. Les lots balancés, toi, on a pas jour. Et côté challenge ça va senga pour mais c'est sous basenga ba toi na jour déjà to comme déjà na 80 000 donc biso ba vie à solo ya booster te biso toi na posa chico et puis les chaîne mamo ya prince gentleman atia pas mutu na muté atia pas mutu oh tu banda ba succès pas babia gentleman au télécharger biso toi na posa bon moyen te booster exact pour toi na posa ba vie ya solo pour à partir ba vie on a ba futa biso ba to ba booster ko ba bonga biso na to bongité toi na posa to kotisa et puis nzemboza et mena bala ma femme légitime mais ça non ma femme légitime basi ma bala basi ba fandela ngwende NK Lux bazo ça là déjà Jonathan Balox qui balancer té ba biso mikolo to mela mai mais c'est nous qui to wabota mana moninga Manique de Johnny ya balas bisoto bala moi c'est ami c'est là ba lèvres sensuelles yo maman Coco ya un problème maman Coco maman Coco maman Coco non que bino mawa bazo luka ba complètement ni kazo dousola puis nana simba manique c'est bino comment on a maniqué na botama na balabala na mile bon monité namte toza ko balance Willy Moucheni ya bal code mboka code mondial César Passioti a balancé Lelo balancé zo kende bien tout le monde d'aba fina on de ces kende kala mingi tout surtout comme ba lundi wana to za na 1 million de vies tout le monde je remercie l'Éternel des armées Adonai et Shadel Bitosa qui na dimanche Pâques en tout cas c'était vraiment le jour pascal toi na moi pascal en tout cas on a fêté la résurrection parce que c'est à cause de la résurrection aujourd'hui nous sommes témoignés c'est à cause de la résurrection c'est à cause de la croix ya ngonde L'isolo yangolu ebanda uta éternité de l'autre côté. Depuis le cœur de Dieu nzamba kanisa ndenge nini ya kolongola manike na pasi. Et monani na nzela ya Yesu akufine kulusu po akokisa ngolu ango en action. Lelo yo manike azako bika tongo midi pourquoi c'est le sacrifice de la croix à son faveur. Yango na yemba ngolu papa Tom Sumbumba, Zamba Pambola yo, Zamba Dieu te bénit là où tu es. Papa Alphonse Kayenga, Zamba Pambola, Papa de la Fona, équipe Mumbai Radio Message Vie. Papa Herbie, merci beaucoup. Nzambe o to sangsake na mafuta te. To sangsake na mungwa te. Nzambe na biso ya. Il y a de la foi, to sangsake ni lote. Car la parole qui s'est fait chère. Na pasi na bango. Basenga ki lisungi basenga ki liloba lilobe yaki pe babikaki babiso ko beli ke no luka bampaka basambela pona yo papa Herbi merci papa Blachar Moki équipe Mobima Radio Message Vie merci à mon père Jimmy Belao prière ezarana biano kokene église ovanda fanatique te kokene na église ovanda fanatique pasteur te okcha na église okoma da ya fanda rawana te wana manikete nga ko linga pasteur te nga ya osambela ben oui kokene église te koma te kwa na nga yango na te nga na église pona ba kwente nga na osambela pona zo biyano Lo sambo nde mopanga ekosilisa bitumbo yo tozeli yo totie motema kombono na lokuta toyoka teo lo sambo nde mopanga ekokweisa pauvreté oyo ya famille ngana sambelaka mpo nazwa biyano so nazwa biyano te na ochange église yango na changeaki na kipa papa yabi nazwi biyano mituna ebele ezosila te Manique John naza poso na terrain wana te boto bandoko mona yo pe église moko bo tongo midi poko na ndenga mabete na yo na église na comme fanatique te ngana ba comme so fanatique église des écoles du savoir
D'abord, c'est l'école du savoir. Alors, quand je prie, dans ce monde, il y a tout dans Nzambe, il faut changer. Parce que moi, je suis venu prier pour avoir des réponses à mes questions. Solo. So moni pasteur a comment comparer Messi, a comment comparer Messi na Ronaldo na kata cher. Aya bima. On est comme sentiment. Bozo pasteur en président équipe gars. Et bon président équipe yo sani na makama Nzambe. Oh, ça président équipe. Exact type honorable Moïse Katumbi a commis pasteur, a comment y a bête sama makama Mazembe Simba te. Cher on parle que de Jésus. On parle que de Jésus. So comme so to ça là exemple Bible eza wana ba exemple ba Jean ezali. Ba Thomas ezali. Tout Benji. Baloba tout. Tout. Mais tout. Ben exemple tout. Et ça dès que soit exemple. Il y a Renaissance à Tchaki bité. Ouais, ça existe. David a Tchaka Goliath bit. Maman Nabi. Vous comprenez que tout ça la biso en direct. Biso sola na biso. Voilà Benji peut tout sola. Tout sola. Vous comprenez pas que on peut tout ça l'émission quoi. Tout ça émission en direct. Ouais, ça refroidir moi qui est tout en direct. Mon père Jimmy Belao, je te salue mon père. Quand pour de Jimmy Belao, appelez-moi Benji Belao. Bah mais ça la solo bango na Jimmy Belao. Na kota na famille te. Mais c'est no a comme enfant te. Comme enfant te. Toujours correct. Quand pour de Jimmy Belao, appelez-moi Benji Belao, na remeli na famille. Moi t'es pas sorti. Maniquer des gens, tout ça on doit balancer. Lelo yo écoutez bah tout facile d'amitié moi. Tout ça la promotion tout ça pas jour. Tout ça n'a pas jour. Promotion ba bimisa, ah bisa bisa chance tout c'est dans la commentaire à combien Benji. Là c'est pour nous pour tout ça que émission cause. Hein? Pour tout sola. Benji tout le monde a commentaire à combien bi. C'est quoi première zone on a été deuxième zone on a été troisième zone on a quatrième. Oh, c'est première fois d'accord. Mais oui. Quatrième tout le monde. Moi Nzambe. Moi Nzambe. Nzamba zaragiste na ba Nzamba obimisa premier. Nzamba obimisi premier. Oh. Ya solo. Nzamba obimisi premier. Premier ye wana. Premier fois d'accord ye wana balancer. Quatrième pour première mona na tête son na lobby boyo te maniki te non ça polémique te non et le problème à congolais. Reproche et injures. Conseils et injures. Non, on va pas avancer comme ça. Notre président a besoin des gens au bandoloba sans flatterie. Oh, tu as besoin de beaucoup de liboso. Pour les lots, oyo, bah te belé bah qui sala na béton. Maintenant bah moni mandé si bah biote sala qui est moko. Attends si me tie bino so bah qui libolé. Obolé chicon. Parti nyon sur les chicons. Vous avez na kataje. C'est que t'as bon moni balula et ngesa sondeni. Te. Bah va ça va lâcher. Bah tambola bongo te na vie. Ça ben ingratitude. Bah ingratitude. Bon, il y a tout voté pour la polo. Tout ça a besoin de Mboke bonga. Alors pour Mboke bonga, il faut battre la vérité, banga, sala. Non, il y a flatté, pour pauvreté na yebiango. Et là, bang ça encore comme na jeep. On a comme no banga ba brakenga. Mais pauvreté pas na yebiango, on a bien maya sikana lipa. Là des noms de ni sala quoi. Vraiment quoi. Il y a mal. Et tant qui kanda vraiment meli noir vraiment maya sikana. Manique des jeunes, tout le monde change de salami, tout le monde bat te belé, mais et l'autre est excité, bah tout ils ont comme ça, bah comme on a celle a posté Prince Babia. Surtout il dit Prince Babia, attends là va dire mais. Finga PC. Finga PC le boyo kana baté ou finga yé pas finga yo boy na boy. Mais a posté Prince moi. Wana siko ki bandalungwa. Et ça rigole on est en temps. Et ça naïba que c'est le posté bandalungwa. Tu yeba ki? Oh bandalungwa te ya. Wana eli kama bandalungwa. Bomoko. Wana ya banda okita bandi bandalungwa babala abengi banda te bandalungwa. Non c'est le za mwana ya bandalungwa. Na batu bozo ngonde bolingi c'est le za mwana bandalungwa. Non na banda tanto batoza na kati ya champ de guerre. Tozo ka nyonso tu ba interceda ba ko swana ba binemi to chepembe na le to kobunda. Mise à l'attaque. Mise à l'attaque parce que wana mwana bandalungwa singela liboso aboti mwana liboso. Alors guerrier liboso banda il faut poster. On est à Bandalungu. Je dis Mayala na kosi.
c'est le affaire maman to lelo est-ce que bosinga un peu pardon te manje le pardon coûte exact snipe soka eza bandal mboka de debiko mboka yula balls mboka kulie ngange mboka ya Eric Kenzo on se comprend kuluna Kennedy mboka José Mobutu bandalungwa tango koma kama kambu ya bomoko bandal tolinga koyebati ouais mboka ya guerre de 100 ans place azali apema na kima bei kanto bandalungwa eza na matonge soko kei omona nani oyo nani alingaka te na matonge te nani kikaspe Jomodango so yena so yena litonge omona Jomodango obima po eza likambo ya mabele mais sikoyo tomoyi mpe chanage esalami tomoni ntina grâce mbisi la sexy abini lokola kufa somo sikoyo problème eza grâce pena azalaka pe ya prince abandi osoutenir lelo te abandi osoutenir ebanda kala même série alingaka kota na la team ntango la team ebandi batango baboyaki grâce mbisi abandi osoutenir ebanda wana donc grâce mbisi aa mama libota tomoni mpe Karim Mokonzi qui a fait même les commentaires pour la principale mwana na bango mwana na bango mwana to bongsa kala o mama arrête to bongsa kala tout cela bien bongsa kala na ke pour mama arrête tindela ngambongo azaka na tinda mbongo pona ba mwana na bango tanga koma makama mwana to sto baki makamba ba mama to chabana te mama na biso ba parent to kotsa bana te manike de John batu bazolo ba na internet makasi ke to moni on biso moro le prince a confirmé biso ke aza warrior parce que to moni alobege ba warrior mise à l'attaque. Si tu comprends, de solo bazada warrior. T'es prince Aza warrior te. Warrior te. Chanteur. Prince artiste. Warrior te. Warrior te. Mais a dédicacé papa na ye Fali tout comme ndenga o dédicacé pe faire lobby n'est pas o dédicacé Gims n'est pas a dédicacé papa na ye Fali les warriors ezali apesi ba ndenga Manicol ndekolo masolo nganga ta formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage ba bossani artisan Les cipots c'est une chaque soir avant que tu dors, tu mets ça. Les résidents c'est dans 3 semaines. Les cipots c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses oh. La Bessie à Coca-Cola, la Bessie à Cofina, la Bessie. Awa toza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzamba ba mama, ye solution na solution. Maman Nicole Malonga, moninga na ngai, couple oyo. Bazoko ko démarrer te. Faiblesse sexuelle. Endurance ezate. Bazoko ko démarrer te. Ko swana na ko swana. Mais Mister Noso beta c'était beau, c'est pas bien. Na benga bon internet. Pesa ka site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona. Akopesa yo ndenya ko salela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop. Ba awa toza e komi ebele kokota na sitite. Foko benga ya ko benga. Awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli. Awa toza chez la patrona Nicole Malonga. Bassin yo et kokoma piscine. Et puis papa, bo pikiliki na yo, neti mwana 12 ans. Benga, ozo solution. Gou! Manicol ndekolo masolo. Nganga ta formé mona na ye. Kasi mama Nicole yaga, yaga yaga. Yaga, Manicole yaga.
dédicacer penani maestro Fabo le pasaki na ibratorte alors Prince aza mwana ya ba musicien. Ah, moi, un musicien, papa n'a été dans un confiné à Moutouté. Alors, nous fréquentons beaucoup Fali. Mais Bagolo a pu bazala qui. Mais Bagolo, Toza partout. Oh, yo, afon, elle se porte au côté. Oh, ya boy, na ebiso to fa na biso ko ito tiki yo. Parce que des awa na biso to we la tête au diembe la pe fan te poto na ba fan déjà. Toi, na ba fan. Oh, ya bon maniqué. Maniqué, faut qu'on parle de maniqué, on parle de bien, to moi de na sexy. Dans le temps, on parle de fans. Tu as le fan, bien. Oui. Benji, tu as le fan. Non, mais côté fan, vraiment. Et côté, on a félicitations parce que tout le monde, tout ça, on a jour. On a le comme ça, on a jour. Et puis, tout le monde, musicien, monsieur ça, et il y a solo. Et puis, chaîne Yassika. Yassika. Nakamu, vie, on a été Kenga Makasi. Yassika, et que le malette. Maman, la production, on a dit, mon nom, c'est un mois. Non, des awana, toto qui est pembe. Motema pembe. Nasaki vidéo moko live moko. Oh les like. On a les like. Na rappela ki bat nga za anxieuse. So na se rappeler na likambo esala pasi. Ya na za na Vodacom na mwana mwana nga apea lisumu na nga. Na bande lisumu. Ofutisa prince lisumu na nga. Ngam na ndo finga. Prince na finga mutute. Jonathan na finga mutute. Ba na nga na ba finga mutute. Mais ofutisa prince lisumu na nga. Bat nyoso baka mama moko pena na fana na live na kota na ba ya ko pola ko maman na ifa yo kapasi yaya to kapasi mais sikoyo oh nyoso okota na nzela balancer okuta na Adonai okuta na Adonai parce que on a été libéré on a payé notre karma siko to okende pembe ça se voit en fait Malike de John aba lolango ningana loketo ba mama to ningisango ningana loketo Tony Coco Kuntuala, fils wa stop. Mais il le sait bien. Manika eko bimaka na clip na soka. Pour la nene. Te na eka visibilité. Ngapa na yo die la visibilité. Mais ça fait du bien mais c'est plus le manque si côté on a perdu on a moi besoin de bon télécharger c'est une bonne chanson balancer ils facile. Samedi même la Bible dit chaque chose en son temps il faut est-ce que tozo zela ngo ils ont pas disque d'or binisaka kaloketo na yo bina mwana binaka pepa mabo babi binisaka loketo na yaya ezwa mais to ke malem azo pe disque certifié akozwa pe certifié ozwa yango aozwa yango ba china ba pano na mboka aozwa wana makila ba champion papa na est champion maman na est champion yana est Jonathan Kadi ma champion oh Tommy Tuni mais mon frère Clarence Tuni mais ma soeur Serge Tuni mais mon frère Sarah Tuni mais ma soeur Credo Tuni mais mon frère yana biso ya liboso ya Mireille Tuni mais motema ya Junior Okito Mireille Okito Tuni mais bina mwana binakai mama na Jenny binaka maman a Jennifer Amdilo. Question sur notre unité, bah te belé bah se poser question makasi parce qu'ils ont ça ma émission ils ont ça ma makasi. Les autres les bah c'est la réaction a fallu pour pas t'en reposter na page to monité. À ta vidéo to monité. Silence il a fallu pour na Mamba Prince, ça fait parler des hommes, ça fait parler de femmes ils ont lobé là. Est-ce que vous avez la bonne terme il a fallu pour pas. Tout concours est au bien de ceux qui aiment Dieu. Fallait poster Prince dans Vodacom, à poster à Prince. Ata posté mbalo ya c'est le apostat avant fallu ça fait et ça les l'autre côté pour aposter il va obligé aposter na Vodacom aposter et son mbalo bien poster na été ça dépend que de lui. Est-ce qu'il fallait se péditer se péditer point sauf fallait se péditer benga alingaki acha nini mémorial na Instagram na été abandila stade des martyrs te place Prince Ayemaki. Prince a un soutien fallu pour pas oui ou non. La relève Prince Babia. Demain ça sera Prince Babia qui va diriger Yomondo Olobaka. On voit talent ils ont Simba Prince. Oh ça la fierté. Et puis bana bango bandeli babwa ki bangote. Makila na bango Prince wano yiba mona na bango ya otaya wana kata bandalo yo. Pama Nike de John.
Poza mwana barumbu. Barumbu Chikweta babi mwana na biso. Chikweta. Mwana na biso. Chikweta barumbu Chikweta barumbu. Ah mwana na biso manika biso bakolo ba lela fort banaka moko na papa qui artiste depuis États-Unis bakolo barumbu bango wana bazo lela fort mwana bango. Barumbu Monica na balancer. Ma belle fleur ezoyat. Ya 3 nzembo. Ya 3 nzembo. To bali na moko. To bali na moko. Mais ça ils ont énormément bien. Ils ont énormément bien. Mais bah tu veux pas lobby. Prince a mis une zela mon jour mon qui s'enzora. Qui s'enzora pas mis une zela bonjour là. Ah. Tu habites? Ah, yo héberté. Tu habites? Ah. Ami ça peut. Bisous to balancer. Bisous to balancer. Tout le monde veut vidéo té. Maman tata moi sabana. À ta vidéo té, à ta promotion té. Parce que bosso là il était qu'un mon point ça zo bimisa nzembo. Ya to so la té biso za beso bato baza ba frère na biso. Nous ne voulons pas des hypocrites. Obin. To boy ba hypocrite. To bato baza vrai. Zo batata moi sabana. Parce que tout ça. Mon a tindika banzema bato misusu pe. O siko ya bino ya famille. Te to boy na biso pe ya ngam na sala ki pona nga poto mona ki on a Vodacom. Ba yo senga sombo. Ah. Tolingi bato ba sangana tinga na sa promotion fele. Ndé na sala pe partout fele. Na e victime pe na sala ko fele. Et pas moi na pe na sala fele. To boy le ba la biso facture. To boy des factures. Ah. Ata la combien coach pour na poto kabola. To kabola. Ah elo yo boy ka ngwana. Na boy po biloko ni wana benda kindoki. Lo amikende bomsaba tout. Oh. Allez shikana Londres. Papi Kelly na Londres. Manique de gens to kota na biso na chije mususu wana todo solo la presse ba bien aller bo partager bo tinda bo beta on a ba bar presse ba bien mi c'est nos morceaux ils ont représenté Mboka. Na ebike to kalaming te to ke ba Abidjan na pona nzembo na balancer moi je crois to ke ba Abidjan to ke ba mopo déjà kana une semaine to jida production Angola. Nga moko naza parmi ba Alvech la poule kazo benga nga joyeux anniversaire à toi Alvech la poule pesa numéro prince Foya Luanda Pablo Kini les grands déclarants ya zana ba sénateur Nzambi na Pablo Kini mbote na pas ozwami Pablo Kini son excellence Pablo Kini man ki na longo na moto na sombelo ka Pablo Zezi Pablo Kini biso to balancer Pablo Kini ya balancer biso to balancer Pablo Kini ya balancer na Luanda nyoso bo balancer to balancer est-ce que à part nos soutiens il fallait pouvoir basengi beba nga ba mona pe coco bar na ye Benji on parle de balancer je ne veux pas les noms des gens dedans je ne veux pas des polémiques avec les noms des gens polémique non je ne veux pas les noms des gens je ne veux pas les noms des gens je ne veux pas les noms des gens na lingi penate to lo bela balancer to lo bela tout en absent ba profiter na lingi te o batira ima to lo bela balancer on parle de la chanson de son balancé et les autres histoires muto ko poster ou ko poster ça dépend de lui quartier la terre ça dépend de Babia Sakufa ah Babia Kufa avant pas Kufa et avant Kufa longwaka et avant Kufa longwaka Babia to suka sko wana voilà avant qu'on fasse on parle de Tim Babia. On parle de l'héritier des quartiers latins. On parle de Tim. Le prince des quartiers latins. On parle de Tim Babia. On parle de Tim Babia. Et balancé. Moi, on a besoin de Bousso. On parle pas des gens. D'ailleurs, on fout la battue. Pour moi, on a la maman casse. Émission na yeso zota batala ke biliba maman to. Baya Jacinté là. Tout bien, honorable Beli batalaka. Baya nanga Feli. Baya Feli batalaka donc ngakona na minute oti na zo moni zo lekela makasi ponga na ebi na moment voyo za la peine na Grèce na antenne héritier Watanabe parce que to ebi comment est-ce que yo soutenaka héritier Watanabe makasi biso ebe ki le foza na dérogation elo ni sali ke manika tika na voyage na sala na la timte na sala na la timte olobela héritier tout le temps bien na bandi ko olobela est victime tout le temps bien na sina kinata matadi
po ni bolinga na yaka na ngate po ba memanga quelque part te na lobby boy et au lieu que le on te lobela F victime na lobela F victime na sina kenda ta matadi nga lobela na nga bato fele po ezali racine à prince pense à l'écran la team nga na héritier to kena ko sola content mamba frère est-ce héritier fala memanga na poto non bato bakende la poto bango na ko mosinga ba pardon tanga to mona bango te po ba monika voyage ba no singa ba pardon biso te biso yaka na biso et pas bato sans calcul. Yo que là pour na pemena mutu lobela mutu pour na voyage te mais mon voyage. Pour na voyage te voyage ça pas un biso. Na sala la mutu promotion même moi na sala promotion te pas pesa nga lobby. Na sala parce que na sala na internet. Nga yaka pas mutu sans calcul, ya biso ça ba vrai. Tango ya pas Benji pour Benja Kabelo montre soit personne montre na to finga. Ah ouais. Voilà. Mais mon réaction ya mobali na o Kishinzo a collé là et quoi ta kotika nini et puis à replérer ma casse voyage les voyage taé kolobake batsa qui est une erreur je sais qui non ba quel pianate batsa une erreur fala yo kelangai na poto fala yo kelangai mais on doit ça démarche enseigner pardon la peine kasi na peki sara ina nkolongwa la team ya sona na hérité ya sona na ba spiritas ya passe pas zonga yes on est on data c'est qui pardonne ngai sona so sécurité parce que ngata na benda na héritier mo kona ba spiritas te vous comprenez so na ba spiritas c'est ko keli là nani o babé anke nani babé anke nani o azana liste o animateur merci asona na héritier na ba spiritas te yangwa zonga nani mpaka asona na héritier na ba spiritas on va blesser pour héritier héritier on le bien héritier ba spiritas blesser héritier ba spiritas te mabe on va ça héritier c'est jour ça ngo héritier. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une, Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Michel Samba, le JMK de la presse, le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée, l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Arnaqué, finga spiritas te héritier. On le bien héritier. C'est dit sur finga spiritas c'est ça on doit les sauter. On finga fant. On finga fant. Pardon qui se doit associer à Medi pourquoi balimbi. Ya ba limbi asenga ba spiritas so spiritas ba bien songa osonga. Ninga swana na ba finga na ba insanité kuna ba mama ba papa. Ni ko finga ngwe. Le loi les libres dans ce moment que les maoritos salinzo raboué pour ani valo mema et amesana report comme mesana ko ne pot ne héritier ko ke satika atika e abaki ba meme pot na vie na e ah amemeti vena no ko fiolo mi papa bon ah voyage c'est bebaki via toi qui ba complication kuna ba héritier ne fallait simba osaka na vie Vous avez vu na bagé. Non, vous avez vu na vie. Bino. Voilà, quand de Jimmy Bella ou mon père, je te salue.
Le boss lui-même, appelez-moi Benji Bella ou et Gossalanga énormément bien parce qu'il a chine à côté dans les botas. Merci à César Pacioti. Ça fait parler du monde maniqué de Johnson dans le lobby ça la bien. C'était hier, il y a un concert, il y a $1500 dans le Millionnaire Club où Wilson a ses produits qui lobby ou musique à Maison Mère. Il y a $1500. Concert à $1500. $1500, $1000, $750. Et puis $100 et puis $25. Et quand on a un concert à $25. Ah? Il y a $1500. Babeta qui $25. Kobenji. Oui, rançon te. Babeta qui $25. Mbacha qui misté $1500. Mais là il faut ça là que ça va tout qui bon gagner là qui va concert à 500 on est en cap pour nous matin matin batubaya te mais ezaka pour nous laxa que non et venez nous expliquer ça pour na ko eza buzz tout ce qui n'est pas vrai c'est le buzz oui Hassan eza buzz concert va qui $1500 va baisser $25 à ça il peut plein. On est plein. Félicitations à l'artiste. Oui, on a eu ma boss Wazaki a rendez-vous. Ma boss Wazaki est belé. $1500. Pas ton sous bagage bien té, on les a boîte de nuit à l'hôpital. On a pas pris non sur ça. 1500 000. $25. Concert de non $25. $25. Avec ce concert qui toko, pas toi côté belé, ils a qui $25. Il y a toi Namboka depuis $1500 même gouvernement il lingati. Il fallait habiter à $500, 1 million de francs congolais. Bisoto balance. Tubal, ndina sali OK boy. Nango nyongi na parler. Non, on va kanda maniki. Na lingi maniki alobate. Asi pia na balancer te. Ça va non lobate kas. Oh. Voilà pour solo lobate. Lobate. Il y a Noël, félicitations, le petit concert à $25. Pas de base Kébélé. Merci à Noël Nguiama de la Forêt pour le concert à $25. Bon, il y a $25. Il me te confirmé. C'est ça qui $25. C'est ça qui $25. La tête d'affiche va combien 25. C'est ça qui $25. On est ça qui n'a pas pour na. Pour amuser la galerie. Le but de mon avis principal bien et l'ongona. Viens Ibrator par le binateur. Il y a les balamou et balamoyambi wana mutu na ngapa c'est pas bien mutu na ngai. Et balaloyembo yale. Et balé. Ya ya ngwana. Et balaloyembo. Koloba ke presque pas bien mutu na ngai. Et balé. Puis ba yimba penze momoko. Et balé, ba yimba. Et puis ayembi su nzimba prince balancer le plateau. Donc yango to za besoin bato ba linga souffrir. Tu as besoin d'hypocrisie pour so lingi mutute so pour simple menae. Eza pour ça les mabe. Yango na bato ba poster te to linga bango mingi. To linga bango mingi. Il est là pour tout le monde. Est-ce que vous la paix apport ya ba Gaulois peut ba soutenir principalement bien. Ba soutenir déjà. Ba Gaulois. Tu retrouver pe lobby pe tout le monde dans le stade il y a Ferrego là où ils ont le 24 juin. Principalement pas au prester kuna. Yep. Kwande. T'as compressé un musicien sur la côté ouais. So faire avec si principalement bien. OK d'accord, rien à concert. OK ne Benji. Ya solo. OK ne. Eza douce. OK ne te eza douce. Ya. Au moins de la fin du bon. So chenga poison e baluka vitamine. Eza douce te. Eza douce te. Bagoloa. Ce côté là ba warrior visa la taille kuna na ça dans le matin. Oh, côté là ba. Ba tu ça qui clip za bande ko innocent. Ah. Oh. La piste ba ngombo ba yana innocent. Mon ba ça clip. Ouais. Ba shit balume. Ouais. To la oyiba kama mike to tikolanda ngo nga ba kimbalo na oloba kama mise so na moni neti wata na fali ba kangani ba ku ba betani ba bord. Nde lobby. Nde la lobby. Non ba bete mba ba lobby. Eh bon siko ba momba boto bozo sone ba mona ba swana te. Jibe na wera ba binimi ba to okufa mais bana bo excusez nga bana ba tanga école moko. So chauffeur ouais était chauffeur azu. Ami bana na kotika ba. Ni ba lokute to sam. C'est que si ma fanatique a fait rigoler ba sengi presse baba représenter balancer la stade le 24 juin. Oh, il y a un musicien à prester.
Oh yeah. Ah. Okende. Prends ça un musicien. Prends ça un musicien, un chanteur. Voilà. Et comme ça, bien, se demande d'abord et salami. La section et ça peut bien la stade. Ah ouais, après ça comme des stades, abété ya ba Wario, abété ya ba Golo. Aza, pense Aza musicien, ya mututu. Aza artiste. Ensemble ça a besoin de réciter à vinaï. Tout ça a besoin de binémité. Biso to kende pembe. Tu as besoin de problème té. À un moment tout qui clash, tout comme qu'il est normal. Ah ouais. Bon sur la bataillon sur ça fait bien. Manique de John quartier latin Pelimoto, ba musicien bazo longwa tout le monde ba omba ba longwe, ba tout bazo longwa orchestre pratiquement et comme panzana parce que les lots bato bazo akizene ko fiolo bidiati. C'est nous le cœur na tête il affiche orchestre. Ba bi orchestre kofi. Réaction na obino ba ko ba no bana bana quartier. Et là na posa lo mamna ba moté. Quartier latin. Quartier latin kufakala. Quartier latin. Kala. Quartier latin kufakala. Kufa ndio misa ba longo pour kufa. Ekufte kufakala et comment marché central. Ah? Et comment so marché to kofi central. Quartier latin kufa de akala. Quartier latin kufa. Kala. Manique. T'es toujours la vérité. Quartier latin international. Toujours la vérité. Quartier latin ça rassusté. Quartier latin ça rassusté. Quartier latin bimis. Demande à quartier latin bimis album depuis quand? Et non, bah bimis album t'es quartier latin. Quartier latin peut ne vendre bimis album que ça me n'est bon. Les gens déjà aimé mon parent. Ouais, c'est cool. Banda avant les gens mais album Nino quartier a été mis dans les 5 ans passés. Déjà t'es. Alors quartier t'es quoi? Mais le ba pique zo sala mama. Quand si to moni moi na di distone no zo finga zo misi ba vidéo na Instagram ne zo misi ba vidéo a Cindy ya kala tanga za mo ketanga côté quartier latin. Azo bo ki la Cindy ba jeton. Parmi ba les aussi mbaté. Non, on est à vie privée. On est à vie privée. On va traiter ma maman. On a compris que c'est un banaliste. On est à privé. Il y a un privé. Quand on est en banaliste, on m'a dit ça. Il faut bon maman parce que c'est vie privée. Il y a un petit peu comme une dimension où il est. Parce que il faut que qui bon moto. Il fallait que bon moto humanisme. Bison tout ça qui n'a pas délire. Tout ça qui n'a pas tout ça qui n'a pas surtout comme boy makam pour na bana. Ah ok na kimobange mwana wana mwana na ye ba blessa mwana tina point a iriote ke mkolo kufa pa ya tete basala ngote so moni mwana comme silika il faut comme la limite voilà bo excusez nga na zuma attaque na kati ya plateau ya moni ok on salinga mais na longo liango moni na zonga na normal hein il est mon rédempteur il est là. Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Il est vivant. Ah ouais. Il est sur la croix de Golgotha, il est ressuscité. Pour moi, à cause de son sang, amen. Il m'a rendu libre. Par ses maîtresses, je suis sauvé, moi et ma famille. Et si je vous aime beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci, c'était Manique de John qui était vraiment notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, on a parlé de tout sauf rien. Merci à Baïtou Batalibiso. Merci à Batutu Balingarabiso. Batutu Basepelanabiso. Obasala Kebiso Tozala. Keren Glody, joyeux anniversaire à toi, Keren Glody. Joyeux anniversaire à toi, Keren Lodi. Happy birthday à toi. Botama et Lamno, Keren Lodi, notre fille. Ladi Foutila aussi, joyeux anniversaire à toi. Ladi Foutila, joyeux anniversaire à toi. Merci Alvesh Lapolga, joyeux anniversaire à toi, Alvesh Lapolga, mon ami. Botama et Lamonayo, Alvesh Lapolga, mon ami. Le Dieu te protège, c'est la part de ton ami. Pour ta grâce à Benji Benzema, te souhaite heureux anniversaire. Merci à Paulo Santos Guerrier, Rodrigue Matadi, Harmonie Lema, Mbotinayo Place Ozali, et puis Berti Souvé, Mokonza Zara, na Pesio Mbote Yatara na Turquie, Moulati Simonene na Turquie. Merci à Cynthia Simit, Clarny et Labo, Diva la Mama. Paulo dos Santos Guerrier, Bodrick Matadi,
Paolo Santos Guerrier, Bodik Matadi, Bertoni Sinda, merci à Bertoni Sinda, merci à toi, merci à Harmonie Lema aussi, merci à Clarny et Labo, na Cynthia Simich mbote na yo. Merci na baitu batali biso, appelez-moi Benji Belao, vient papa na biso Jimmy Belao, na pesi mbote pi restaurant Yolo Ezopa Maréchal Souveillé ça na Dallas wana bolia kuna. Merci à Jonathan Balox, merci à tout le monde balandi biso, merci na baitu papa sa biso confiance. Code mondial ya Willy Mosheni mbote na ovia na biso, mbote na paso zali baitu batali biso bajuli bakoro tala biso ndanga moko na papa Curtis Grâce et Brina place aux amis, je te salue mbote na yo ceux qui nous ont prêté biso encore vie. Tokutani prochainement. Bye. À la prochaine. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.